Mbote mingi bandeko balandi Terroir des Anges TV. Terroir des Anges TV ndenge tolobaka na bino amemelaka bino masolo ya bien. Lelo tozali bongo na paroisse Kimbanguiste ya Selemba ou mission. Esika tozo banda émission na biso ya sika Mandombe en ligne. Mandombe en ligne est émission oyo ekolakisa biso valeur ya écriture Mandombe pe ekolakisa biso ndenge nini tokoyekola cours ya Mandombe elongo na bankwa mazai. Bankwa mazai bazali bongo ba professeur oyo ba yekola cours ya Mandombe pe bango bazali ko transmettre yango epai ya baye oyo ba yebi nanu cours ya Mandombe te. Vraiment lelo émission lelo eza kitoko makasi. Ndenge tolobaka toujours bo hésiter ko s'abonner te na chaîne na bino Terroir des Anges TV. Terroir des Anges TV akotikala ko décevoir bino ata mokolo moko te. Nde sans plus tarder toko kende esika ba professeur na biso to pe ba kwamazai na biso Mandombe bazali ko solola na bango bandeko balandi tokomi bongo na esika yango o tolobaki ete toye ko solola na ba kwamazai o tobengi na lopoto ba professeur ya Mandombe. Mais ngai nayebi bango kasi bino boyebi bango te bango moko bako se présenter pe bako ko yeba ko pesa bino ba rôle ya moko na moko pour to évoluer malamu na émission na biso lelo. Tolobi bonjour papa. Bonjour. Kombo nani pe otambusi micro na ba kwa mazai mususu moko na moko aloba kombo na epe aloba nani oyo azali na kati ya lisanga na bino ya ba professeur topé bankwa mazai ya Mandombe. Bon, nga kombo na ngai papa Frank Ntela Vautour. Nazali nkwa mazai awa na paroisse ya Selembao. Mais na terme Mandombe tobenga yango Nsanda. Nde nka kouti kolobaki nazanga moko te naza pe na bandeko oyo bazali ko accompagner ngai na cadre ya cours Mandombe. Merci. Ngai komo na nga papa Glody Monomosi Zimi. Nazali pe mandombiste na kati ya Sanda. Waneza ki Congo na français za centre ngafani donc Sanda ya paroisse ngafani 1. Merci. Merci. Ngai papa Lemvo Manitou Séraphin. Nazali Nkwandwenga za Piluka awa na kati ya paroisse ya Selemba donc Sanda. Merci beaucoup. Ngai kombo na ngai papa Nestor Buyakala Malaki. Nazali kati na bandeko baeto tangaki pe Mandombe awa na paroisse ya Selemba mission. Nde nazali pe nkwa mazai pamba te tozwa pe ba brevet depuis 2016. Donc na mukuse peut-être yango nde nakokai koloba. Merci bandeko balandi tout landa présentation ya moko na moko na bandi bino moko boyoki kwa mazai tozali koloba ezali mutu oyo ayekoli Mandombe pe azali ko transmettre ngo donc en quelque sorte baza ba professeur ba oyo bazali ko pesa cours ya Mandombe. Mais kasi bandeko balandi bo s'abonner ebele na chaîne YouTube na biso to chaîne YouTube na bino Terroir des Anges TV awande bokozwa vraiment cours ya Mandombe e bandeliti suka. Tebi ke bozali kolanda biso à travers le monde, Afrique, Europe, Amérique, Asie et Océanie. Bozalaka na souci bu yekola cours ya Mandombe kasi peut-être temps ezalaka te à travers chaîne YouTube na bino Terroir des Anges nde tokola kisabino vraiment cours ya Mandombe bobando zongo à large ndenge oyo biso to yebeli yango pe ndenge oyo to bando laksela bino yango vraiment bo zapete bozala toujours wana pene ya chaîne na bino boko sepela vraiment na émission oyo Mandombe en ligne. Wana tolingi to kota vraiment na mozindo ya masolo na biso bandeko balandi tomoni kwa mazai numéro 1 ye abengami na kombo ya papa Vautour. Toko solola nanu na papa Vautour nde toko leka na intervention bandeko mosusu. Papa Vautour tolingi toyeba Mandombe eza nini? Pesa biso na no signification ya Mandombe
pe betela biso meka ko betela biso mwa histoire ya Mandombe ebandaki ndenge nini pe lelo tokomi wapi. Bon, merci. Ndenge na beta histoire ya Mandombe. Mandombe d'abord tant bazoloba Mandombe. Mawane zolakisa lokola ya ndombe zali moyindo. Yango babengi yango Mandombe. C'est comme si mutu moko azomema biloko basengie yango alobite biloko ezali ya bino mindele te mezali ya bandombe. C'est pour cela ndetina bapesi écriture oyo biso bafricain tozotanga Mandombe. Donc peut-être yango mais pona likambo etali koyeba soki Mandombe yango euti wapi. Donc nakoloba boye écriture euti base nango euti nano na nkole moko babengaki na kombo ya Koko wa Beladio. Donc Koko wa Beladio wana azalaki relégué. Mais avant que akoma relégué to mwana nkole ndenge to bengaka ne yambaki mbangiste abandai kosala na poste pa bamindele na tango wana toyebi ke ba telefone ezalaki évolué te. Ezalaki système bakomi mukanda bapesi mutu ake kotika. Nde Koko wa Beladio wana abandai kosala na poste wana. Tango bapesi ye mikanda akende kotika epa ya bamindele mususu akoma kosala constant ke so aketika mukanda sima mikolo mona ndeko bavana ane pemeni ya mboka baye kokanga ye soit babomie ou bien bamemie na boloko. Mais arrivé qu'un jour Koko wana bapesi sous mikanda akende kotika mikande kangami dans le vide na maboko. Esprit tindie ki afongola mikanda wana tanga. Nde tango atangi amoni ke no esengelaki bakanga ndeko na ye moko boye ya mboka. Nde abombaki mukanda wana akei koyebisa moninga na ete akima po ete bamindele baza na posa bakanga ye preuve ke mukanda yango na simbi. Nde moninga wana kimaki. Makambo wana komaki continuel. Donc bamindele sko bamone lokola Koko wana komi kobebisa marché na bango. Nde bazwaki Koko wana bakangaki basali banquette baye komona ke yende mutu koma kobomba mikanda. Nde bazwaki bamemaki ye na Ilebo kuna nde bagende kotuba ye tonga ya poison oyo ememaki ye na liwa. Mais avant ke akufa mwasi na ye akende ko rendre ye visite. Nde atikaki mwasi na ye na mokumba tango ya kufi mwasi na zongi na mboka kuna mobali ya kufi ya zongi na mboka. Nde aeko bota mwana ya bota ki wana nde yende sikoyo aeko bota sikoyo inventaire o toko ya kotanga comme inventaire et écriture Mandombe. Donc voilà histoire dans un premier temps ezana no bongo parce que loko nyonso ezalaka ne bandeli na yango. Même lelo tozomona écriture ya bandeko na biso mindele ezane bandeli bayebi place eutaki nde biso pe écriture na biso ebandeli nango ezalaki bongo. Donc tokoloba ezali sous forme ya récompense oyo papa Simon Kimbangu asali na libota wana pamba te Koko wana akufaki na boloko grâce ya kobomba mikanda o mindele babandaki kopesa ye po ete aboma donc kobomisa bandeko na ye. Merci. Tolingi toyeba sikoyo papa wa Beladio azalaki inventeur ya écriture Mandombe. Ye papa wa Beladio azwaki écriture yango ndenge nini. Écriture yango elaki yango eyelaki ye ndenge nini. Ezalaki par inspiration to ezalaki kaka vandi alobi kaka na créer écriture moko boye lelo pe eyebana na mokili mobimba. Bon, likambo ya papa wa Beladio po etazwa écriture. D'abord, premièrement, azwaki nano écriture te po esika na photo meke mpe kobongisa parce écriture ya kisima. Liboso azwaki nano appel epai ya papa sima nango nde na andimi appel wana après appel inspiration eyaki
inspiré ye que tala na mur de briques okomona bilembo mibale ezali caché esika wana nde ntango atali na mur de briques amoni effectivement bilembo mibale bilembo wana nde yango ezali ebandeli ya makomi donc ezalaki na forme ya chiffre 5 na d nde ntango papa wa Beladio amonaki yango na butu nango parce que amonaki bilembo yango na moi na chambre na ye na mboka Mbanzangungu nde na butu papa Simoki Mbangu abimeli ye ayebisi ke bilembo mibale oyo nalakisaki na mur de briques yango nde bobanda koyekola yango pamba te mikoleko ya ekosunga bino na makambo nyonso etali bonzoto donc tokoloba invention donc yango nde eza mingi makambo bonzoto nde tomona bandeko na biso baosala mituka baavion nde biso mpe papa Simoki Mbangu alobaki a partir ya bilembo mibale wana oyo nalakisaki na mur de briques yango nde mutu bokosalela makambo manso bokozala nango mposa na oyo etali nzoto. Merci papa, mais tolingi toyeba susu po bandeko balandi bakozanga pe ba question te ya kotuna biso pe biso to komisa epai na bino. Papa kwa mazai vautour tolingi toyeba est-ce que bilembo oyo papa Simoki Mbangu alakisaki ye yango nde ememelaki ye écriture to bilembo wana nde eza écriture place wana to comprendre vraiment malamu mingi te meka ko manyola mwa mukesi ka wana. Merci papa journaliste. Tango alakisaki bilembo wana ezalaki écriture te donc ezalaki lokola disons quoi code mobo apesaki ke banda ko décoder yango donc sala ba recherche à partir ya bilembo mibale wana o na pesi yo nde yango nde mutu ekosunga bino pona maemanso bozala nango posa nde papa wa Beladio wana akomi kosala ba recherche na yango nde sima ya ba recherche nde ayekozwa makomi oyo tobengi mandombe wana. Est-ce que okoki koyeba ane oyo écriture mandombe ezwamaki epai ya papa wa Beladio pe ndenge nini oyo ekomelelaki ye? Bon, papa wa Beladio azwaki likabo wana na 1978 donc ezalaki na 1978 na 1978 wana nde papa Simoki Mbangu abengaki ye so to comprendre bien nde papa Simoki Mbangu abengaki alakisi ye bilembo mibale ezalaki lokola chiffre 5 na 2 na chiffre 5 na 2 wana nde ememeli écriture. Merci papa vautour tokozongela o tozwa pe intervention ya bandeko balandi tozali koyoka ndenge nini écriture mandombe ebandaki vraiment lelo ezali émission spéciale mandombe oyo eza mpona bato nyonso oyo balingaka écriture mandombe mpe soki oza moto mwindu yeba ete biso bayindo mpe toza na écriture na biso bayindo tolingi mingi biloko ya bapaya kasi biso mpe na mboka na biso toza mpe na biloko oyo eza ya biso moko oyo lelo so to mettre en pratique vraiment tokozala mpe lokola continent mosusu oyo ezokoévolue vraiment tolanda mpe intervention ya bandeko mosusu mpe tocontinue émission na biso. Papa Monomosi Nzimi Glodi na oyo papa vautour auti koloba na ndenge oyo papa Simoki Mbangu apesaki papa wa Beladio basini wana mibale basini yango ezalaki écriture to ezalaki basini moko oyo ezakaka ko ndenge papa vautour alobi ezalaki code mpona kodécoder ye mémoire to ezalaki nini vraiment meka ko expliquer biso place wana. Oui, en tout cas, merci, papa journaliste. Basini mibale wana ezalaki nongo yoki bauti koloba epa ya kwa mazai lokola code. Mais ndenge balobaka likambo nyonso ezalaka na ebandeli nango. Ezala na ebandeli. Yango nde ezalaki ebandeli. Kolala kolamuka atikalaki bongo te.
Nzambe c'est un grand travailleur. Na se inspiration de apesa qui pe culture ya travail. Donc travail pour na ko faire développer eloko ye azwaki. Loko la likamwana e bongama ke pai na ye. Voilà, Nzambe a sali l'essentiel na ye pour amemaye a commisser jusqu'à un point. Mais likamwana na nezu pointé. Ils en ont apogé na yango. Point na Nzambe kara mutebi, c'est-à-dire souka ya chrétien Nzambe nda yebi. Parce que chrétien mandombe zo bota makambu mingi. Oyoki alibili kama motuya papa ayebisaki ye likambo oyo moni bilembo moni yango nde kosunga bino na makambo nyonso etali bonzoto donc kokela yango moni pona kozongisa mémoire mwa musika lisusu papa Simon Kimbangu tangu ye izalaki na boloko na Lubumbashi sima ya mikolo nyonso asalaki kino akufi bakundi ye bakendaki koexime nzoto na ye na Lubumbashi tangu aye papa diangenda lobi tata memeli bino biloko misato amemeli biso lingomba munoko maele ya kokela yango moni wana na kati ya maele ya kokela nde na lingomba tumoni lingomba ezalaka deja batu basambelaka na munoko toyebi munoko nini ye papa Simon Kimbangu alobaki pe koza munoko mosusu te mais lokwa toza na place ya zebi yango nde kotinda épanouissement yango tolobi ekiti mandombe eloko ya baindo une nouvelle civilisation donc to kimbangiste ou soit ekiti mandombe zo laksa une nouvelle civilisation dépendant ya ba kimbangiste ba noir et puis monde entier voilà une nouvelle civilisation nakanisa onga ko compléter ne sikawana yango wana. Merci mingi bandeko balandi tolandi papa kwa mazai monomos ndenga lobi kasi bandeko pe bozanga pe intervention te ou bakoki ko compléter na likambo ya lobi to lekana papa kuna ba papa bazami balé ba mekape so kotalisa biso ndambo histoire o bango bayebi par rapport à l'écriture o to lobi bongo écriture mandombe pour to kota vraiment na mozindo ya masolo na biso. OK. Ma chiffre est 2. Où est Joël qui n'a pas au Beladio? Et Zala qui est dans un état embryonnaire. Donc, tant que ma chiffre est Joël qui, il a fallu du temps pour et ya comme écriture n'est comme ici. Donc, avec plusieurs recherches, parce qu'il n'a pas travaillé seul. Ma salaki bato belé, il a découvrir baninga mususu baiko secondaire pour la recherche. Après la recherche au salaki et kobima écriture entière. Le quoi tout ça dans lelo écriture oyo eza écriture ya homme noir en particulier et il y a monde en général parce que écriture oyo est même bouleversement na kati ya Afrique to na kati ya monde et yango wana biso tozotanga yango kwete tokoka kopanza yango ekende bisike belé baninga pe bakotanga yango voilà en bref on ngana zaki nango. Merci Merci beaucoup. Nangai koloba boye écriture to basini oye monanaki ndenge bandeko bauti ko précéder balobi ezwaki temps po ete eya kokoma écriture pamba te nzambe soka pesi apesi do eza likambo ya molimo papa wa Beladi azwaki temps ebele ya mabondeli ya basacrifice po ete likambo yango eya kobima emonana na misu ya bato. Donc ezali kambo moko ya masekite peut-être batu musu bazomona ke bakimbangiste bazosala baventure eza baventure te écriture oyo papa wa Beladio akotaki déjà na monde mobimba presque kotalisa yango epai ya batu nde yango tozosenga epai ya bai bazana na retard pamba te biso bakimbangiste to batu mwindu jusqu'à présent nanto comprendre likambo yango te oyo ya écriture mandombe nde tokosenga na bainanu ba comprendre te bayeba mama ya likambo toza nango nde nzambe nde apesaki epai ya papa wa Beladio po ete likambo yango ebima nde touti kolanda kwa mazai ndenga lobi écriture oyo yango nde ekomema épanouissement ya biso batu mwindu pamba te bamindele soki bazosala oyo ya minene bazwaki pe écriture biso pe tata Simon Kimbangu nzambe molimo santo akaniseli biso à travers papa wa Beladio pai nde tozwi pe écriture o tozali koyekola kino mokolo malelo nde tozali kosenga kaka na bainanu ba
bakoti likambo yango te bakota likambo yango rejoindre biso po ete likambo yango ekende liboso. Merci beaucoup. Merci baenyansu oyo bakoti nanu likambo yango te bao rejoindre biso na écriture ya Mandombe te boya na Terroir des Anges TV bo consulter yango vraiment boko rejoindre biso na écriture Mandombe boko zwa yango vraiment ndenge yango ezalelaka ti tokokóma na suka tokozwa pe intervention kwa mazai mosusu to grand professeur to docteur ya écriture Mandombe bao bakoleka toujours na Terroir des Anges po na kopanza sango ya écriture Mandombe. Papa Vautour tozongi epai na yo expliquer biso ndenge nini oyo yo obandaki koyekola cours ya Mandombe ndeti ngai na yebi vraiment écriture Mandombe te soki ngai nazalaki lokola yo to ndenge oyo yo ozalaki pe lokola ngai elingaki ezala ndeni to obandaki yango ndenge nini po lelo okoma pe kwa mazai to professeur ya écriture moko oyo babengi écriture Mandombe. Merci papa journaliste. Ngai natangi Mandombe na 2006. Justement ezalaki na selili moko ebandai kosangisa paroisse ya Lalu na paroisse ya Selembao y compris na Bombo. Donc selili ezalaki selili bolingo. Moto atangisi ngai écriture wana pe a son âme parce que auto tika biso kombo nezaki papa Makese John yende mtatangisi ngai abondelaki ngai parce que amonaki service nga azosala ya peinture amonaki esengeli natanga Mandombe po ete Mandombe kosunga ngai un jour naboyaki abondelaki ngai kaka bite yekola yango. En bref nayekolaki Mandombe na 2006 peut-être yango nakokai koloba. Merci papa Vautour. Na 2006 wana tango yekolaki yango oyebaki mbala moko to opasaki pe na betape ndenge ezalaka na classe toza na première primaire deuxième troisième ainsi de suite tango bandaki koyekola Mandombe obandaki na niveau nini pe lelo okomi na niveau nini? Bon, l'air nayekola Mandombe d'abord moto soki aye kokota Mandombe babengaka ye Kwandwenga ndenge na elobeli ya mindele babengi bango ba élève biso donc eza Kwandwenga donc homme sage hein moto ya boyebi donc bayebisi likambo pe azwi yango en considération pe alandeli yango donc tango na yekolaki Mandombe donc parmi baélèves nyonso tu bazalaki na kati ya salle wana ngande mnazalaki benda zoba na bango nyonso. Donc kwa mazai alembaki te azalaka na posa na lokwa yebaki un jour ekosunga ngai nde asalaka makasi apanzaki mutu oyo nde akotsenga pena Mandombe nde naye kokoma na suka ti ngai pe na komi kwa mazai lokola ye ebandai pe kokamusa parce que nakomaki ti na niveau ya kosolola na inventaire kotambola na ye kolia na ye kote mosusu esalaki ye mwa jalousie moko spirituelle kwa na ndenge mabe te ke yo komi ti na niveau ke ya kokolabore na sama donc na inventaire ya Mandombe nga kutu mutu natangi so natikali mwa moke nsima donc nayaki kozwa esengo moko boye kotalaki ngai nakomi kosola na inventaire ya Mandombe à travers kwa mazai oyo atangisi nga abondelaki ngai naye komona ke oui azalaki na raison azalaki mpenza na posa na ngai nakoma esika oyo ye alingaki nakoma. Merci tomoni yo oyena ba œuvre oyo salara déjà na écriture Mandombe tolingi ozwa nanu ba œuvre na yo o meko expliquer biso eza nini na ba œuvre wana œuvre na œuvre signification nango pe toyeba po tokoma na ba na makambo mosusu oyo ezolanda biso na nsima. Merci soko kotelema ozwa pe ba œuvre na yo ekozala malamu mingi o meka ko expliquer biso ba œuvre yango osalaka na écriture Mandombe. Tala na caméra l'accent na caméra o expliquer na écriture Mandombe eza na ba domaine nyonso tel que domaine art eza na kati
écriture mandombe ezali écriture lokola baécriture nyonso ndenge bachinois baza na oyo ya bango bamindele mpe baza na oyo ya bango biso mpe ya biso yango oyo ndenge bomoni œuvre d'art oyo bato bozotala yango bozomonaka eza na signe ya réseau moko boye na kotanga kombo te donc bakolo compagnie déjà bamoni signe yango donc elingi kolakisa maloba nyonso oyo réseau wana epronosaka au moment oyo basalaka bapublicité na bango yango biso tokomi yango na écriture mandombe donc nyonso bino bolobaka kuna na oyo etali réseau na bino nde biso tokomi bamaloba wana nyonso na écriture mandombe. Donc pour nous signifier te écriture mandombe eza na possibilité nyonso ya kokoma oyo nyonso ekoma makana écriture ya mindele tokoki komema ngo pe na écriture ya mandombe donc eza possible ndenge réseau wana basalaka ba promotion to publicité ya réseau na bango ndenge yango bakomelaka yango ndenge pe ezali ko na œuvre na biso ya papa Vautour o azali bongo kwa mazai ya mandombe ndenge pe ya signifia yango awa na plateau na biso vraiment tosengi pe ba oyo bazali kolanda ba oyo ko soutenir œuvre to ko soutenir écriture ya mandombe bo contacter biso na numéro na biso eza wana vraiment to kolemba te ko lakisa bino écriture mandombe pe to kolemba te kotombola lokumu ya ba africain to ya bato mwindu à travers le monde vraiment papa tomoni oyo déjà soko kolakisa biso mosusu pe tozomona awa o expliquer biso elingi okotombola ngo cameraman atamona alakisa bande voilà alphabet donc alphabet wana ndenge bandeko nyonso mindele balobi na lokota na bango mais biso ezali bandinga to bason ndenge bato mosusu mpe baloba na lokota mosusu donc mpona koyeba makomi ya mandombe deke okomi koyekola yango mpona kokoma yango nde tableau oyo nde eza kosunga bato lokola bandeko nyonso bamindele balobaka alphabet nde bomoni awa va ya mindele yango oyo va na biso donc mpona kokoma va oyo ya biso na écriture mandombe yango oyo nde bamindele donc tokomi va na tasa donc ndenge bomondi boye nakomi va na tasa donc ezali modèle moko bakonzi oyo batangisi biso basalaki mpona kopermettre ke baapprenant to bankwandwenga bakoka kozala na facilité ya kocomprendre mandombe na rapidité nyonso to mpe na lombango nyonso donc eza sous forme ya alphabet ya mindele mais biso tobengi yango alphabet te parce que mandombe ezali système ya ba degré nde wana peut-être tokoki koyekola yango mbala nsima donc ezali sous forme ya alphabet na biso bayini donc ata oyo mpeza alphabet oui parce que na mandombe toza na ba degré par degré parce que awa na ba degré oyo epesi biso son ya D na B na G na Fa donc F G D na B nde ezobima na groupe oyo donc groupe oyo ezali ndenge na koma ezali zita ya 0 degré to groupe consonantique ya 0 degré awa nde ezali zita ya 90 degré. Merci bandeko balandi wana ezali ba œuvre to ba musala oyo papa Vautour asalaka na écriture mandombe mais kasi tolobi te nde tolakisi bongo écriture ebandeli wana ndenge toyebisaki bino na terroir des anges tokoyekola ebandeli écriture ti esika oyo tokoya kosukela ndenge tolobi tokozwa pe badocteur na kati ya terroir des anges baye oyo bapesaka cours ya mandombe na bauniversité bakoleka pe na terroir des anges mpona kopesa biso cours. Papa Vautour tolingi lelo lokola ezalaki émission spéciale mpo bato bacomprendre ke eza na émission moko na terroir des anges efongwami mandombe en ligne oyo ekobanda kopesa kolakisa bango cours ya mandombe tolingi oleka mpe na tableau omeka kolakisa biso mwa badémonstration mokie
ya écriture mandombe po tomoni na ba œuvre wana pe goza pe mutu mususu mutu asalaki yango mais tant mosusu ezalaki yo te mais biso soki toni toconfirme yango na tableau olakisa biso vraiment ke yo nde mutu osalaki ba œuvre wana pe olakisa biso signification pe omema biso vraiment na alphabétique ndenge olobi kobanda yango ebandi na A ti na Z na écriture mandombe. Merci soki oleka na tableau bandeko balandi bamona singa leka bia bon ndenge touti koloba ke mandombe eza mpenza écriture donc na mokuse biso na mandombe a na biso yango oyo a oyo e oyo i oyo o oyo u oyo u donc a e i o u onde u onde ezali ba voyelle ndenge bamindele babengi ba voyelle biso tobengi yango bisimba mais mpona kobanda kokoma ndenge nalobi ke na ndenge bomonaki na œuvre d'art wana ke elembo oyo ezopesa biso bason minei donc son ya 2 ya F ya G na ya B. Excusez, limbisana no papa vautour dans une question moko. Parce que ozoloba biso tozawa pe bandeko balandi bozanga pe ba question te. On a tozo lancer message na baigna so bazolanda biso soki place au comprendre te contacter biso na numéro na biso zawana tokozanga te ko répondre yo to tokozanga te ko benga soso papa Kwamazai vautour pona ko expliquer biso bien. Papa tomoni okomi mais o ezali émission tolingi o banda penza ne bandeli liboko place zo kende Jonathan cameraman ya zawana ako landela yango vraiment ke a ebandi awa ekei ti esukeli awa ebandi awa ekei ti esukeli awa meka un peu ko lakisa biso vraiment on senga na cameraman poussa na pembeni o meka ko zwango vraiment ne bandeli banda pena ko lakisa oyo a parce que biso na mandombe po ete ozwa son lokola ndeti ya a et tosangisaka consonne na voyelle donc consonne na biso oyo eza na forme ya 5 asuki awe sika 5 asuki yende mutu azaka consonne mais po apesa biso penda son oyo esengeli kosangisa ye na elembo oyo esai lokola libanki nde ye wana mutu soki otutisi ye boye nde apesi biso son ya a mais soki okaboli ye boye aza lisusu a te parce que eloko nyonso nzambe apesaka mibale toyebi meme ebandeli ya mokili akela likolo na se akela mwasi na mobali ainsi de suite oyo biso toyebi c'est pour cela na tour na biso na 21e siècle oyo papa Simoki Mbangu mpe azongisi biso ndenge mokili ekelama eke fo bosalela biloko mibale c'est pour cela yango bomoni lokola apesaki biso bilembo mibale oyo bozomona awa yango mpe sikoyo aye kopesa biso toye kozwa lisu bavoyele nango parce que oyo ebimaki na mire de brique oyo mpe bilembo eza na esika yango ebimaki mais lokola temps eza mokuse nde yango topesi bino kaka na mokuse na yango. Excusez papa tolingi tozala vraiment clair tolingi tozala clair na émission na biso yo zala na à l'aise tant ezala mokuse te tolingi bandeko balandi ba comprendre esika oyo tokosukela mbala nsima soki toye tokobanda kaka na esika na ntina mosusu te na ntina ete bandeko oyo bazolanda biso ba comprendre to abonné na biso pe ba comprendre vraiment na opesa bino mbote ebele ba abonné na biso bozalaka wana na ko consulter Terreur des Anges bozala jamais déci continuer na papa.
Oui, donc ndenge papa journaliste au lobby, donc naza siko posé. Le problème ezali que awa ndenge to lobby, ouais, ndenge nauti koloba ke oyo ezali sous forme ya ba voyelle na biso, mais biso na lokota na biso ya baindo to bengi yango bisimba. Nde nauti koloba ke oyo ezali voyelle A to kisimba A. Donc pona ko sala ye lokola oyo azali déjà azali consonne ye consonne oyo to bengi ye mvoila oyo to bengi ye kisimba oyo azali mvoila mais pona kozwa sikoyo son ya A oyo ya bandeko na biso mindele nde sikoyo esengeli kosangisa mvoila oyo to consonne na lokota ya mindele na voyelle oyo. Donc à partir à awa to tcheboye plus oyo, donc voilà plus kisimba yangonde epesi biso sikoyo son ya A. Donc soki azali oyo soki bazaya kokabwana effectivement tokozwa son oyo tolobi ya A te. Donc esengeli azala ya kosanga po apesa nde son oya A. Merci bandeko balandi na bandi tozo landa émission na biso ndenge toloba toujours na télévision tant ezalaka mokie tozo courir derrière le temps toyebi malamu cours ya mandombe eza vraiment wana pona bino bandeko balandi ya terreur des anges mais kasi lelo ezalaki juste kaka ba démonstration oyo kwa mazai votour azalaki kosalela biso mais prochainement vraiment ye moko akozala wana po na kolakisa bino ndenge nini cours ekebandela to ndenge nini cours ekosukela wana vraiment toti mipesi na disposition na bino bo consulter terroir des anges bo s'abonner na terroir des anges tant ozo ko s'abonner fongola pe notification kuna pona ko zela ba nouvelle poto na ko zela émission ya sika ya mandombe en ligne vraiment ndenge toloba toujours beaucoup za la décité moi comme ça itoki kozonga na biso pona ko conclure pona mokolo mwa lelo soki okoki ko lakisa biso photo ya papa votour soko okoki ko lakisa biso photo ya inventaire o to bengi na kombo ya papa wa Beladio bandeko balandi ba mona ye et poto leka na conclusion na biso mokolo mwa lelo. Oui, photo na ye yango oyo soki tolakisi bino photo oyo parce que tobandi komona déjà bato bakomi lokola kobebisa histoire ya lolenge mandombe bandi nakutane na ndeko ya lingomba moko boye azoyebisanga ke écriture mandombe euti na lingomba na bango donc esalaki pasi yango moniki mimi photo oyo mpona kotalisa bino ke inventaire mosusu azali te photo oyo nde ye nde papa wa Beladio preuve ane ke toge oyo kozomona lati bauti kolatisa yango epai ya papa Mashako Mamba ye azalaki ministre ya enseignement na niveau supérieur donc ezalaki na 2013 donc nde tolakisi bino photo po ete bato botika kolanda bato ya lokuta wana donc inventaire nde yeyo. Merci bandeko balandi tokomi na biso vraiment na suka tokozwa ba dernière mot toza ba dernière mot te pamba te tokozonga tokobanda vraiment cours ebandeli ti na suka kasi tokozwa lelo tolingi papa votour wazali bongo kwa mazai a lancé message na EP ba kwa mazai mosusu ba accompagner papa votour ba lancer ba message na bongo à travers le monde simanango tokoyeba ndenge nini oyo tokopesa bino programme ya cours to émission na bino mandomba en ligne ndenge ebando lekela na kati ya chaîne na bino Terroir des Anges TV. Merci na balandi nyonso balandi
émission ya makomi ya Mandombe. Donc esengeli toyeba ete oyo atombolaki écriture ya mondele ezaka bango moko mindele, même oyo atomboli écriture ya bachinois ezaka bango moko bachinois. Donc biso mpe bayindo tozala uni po ete totombola écriture na biso oyo nyonso amoni ke akosunga biso po ete totombola écriture na biso. Mandombe ezali partout na 24 communes na ville de Kinshasa, mais oyo biso tozolobela oyo balingi kosunga biso na centre na biso ya commune ya Selembao, okoki koya justement na permanence disons na commune ya Selembao, opusika mwa moke likolo okomona paroisse ya Kimbangisi eza wana, okoti okokuta biso toza wana permanent mpona koyebisa bino makambo etali Mandombe. Bureau na biso mosusu ezali na université Simon Kimbangu, soko kotika na université na rez-de-chaussée na Bongolo. Nde kuna pe okomona bakonzi mosusu oyo bazali kuna na Mandombe. Bon, apesi mbote na étoile 01 ya église Kimbangiste, donc yaza étoile 01. Et puis na molonga na ye na bosani pete Bransard na ngai atika na ndako na ange na biso muke na komba Miradi. Bon, merci. Message na ngai eza boye ete baye bazali kozwa tendance ya kobotola écriture oyoyo nzambe azalaka kanda mingi. Merci na l'état congolais déjà salaki musana en 2013 à travers ya bango nyonso gouvernement présidence gouvernement Mubimba nde gouvernement moko na bango toyoki papa ministre honoraire Machako Mamba ye à l'époque azaki ministre ya enseignement supérieur professionnel nda dekoraki papa Wabeladio David Wabeladio Pai ye wana nde inventaire ya Mandombe. Donc tokoloba mutu nyonso sala l'essentiel ba paroisse Kimbangiste tosengi na bino vraiment bokoma makambo na bino makambo nyonso ne tokoma église de Jésus-Christ la terre personne envoyé spécial Simon Kimbangu, bureau sectionnaire, bureau communal, au bureau ya fluki, bureau communal au bureau sectionnaire ya mouvement social service quelconque botia pe na Mandombe botia pe na écriture ya mondele ezali malamu mingi. Le reste ba centre to tondisa ozwami na paroisse nini to nini bokende koyekola yango ezala Kimbangisi to non Kimbangisi oyekola pona kokende kosukisa mbote na nga vraiment ezali makasi epai ya papa Simon Kimbangu kiangani ndenge tolandi epai ya molongani na ye ndenge pe na ba conseiller direct mobimba oyo ya ye bambote nange ke epai ya mama communale Kiambonga Kiameka eke epai ya papa pasteur Ngoi Kandala premier et puis bango nyonso famille nanga ma papa Monomosi mama Dioulo Chantal papa Talakumeso papa Daniel vraiment merci. Abanje tebo moni pe boyoki oyo eza ya biso moko na lancer message oyo à travers le monde mutu nyonso spécialement mutu mwindu nyonso azolanda ayeba ite oyo eza biloko na biso oyo yango mutu kosunga biso po ete tokuka kosala makambo nyonso ya koloba te lelo toza na tango ebele ya koloba yango na pesi mbote na batambusi na mutambusi ya Lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani mokonja bule pe batambusi ya paroisse na biso ya Selembao na bosani pe molongani na ngai te. Merci beaucoup. Ndenge tokomi na suka likambo yango nde tozali ko remercier chaque fois papa Simon Kimbangu Kiangani na pe maofele oyo asili kopesa biso na journée ya lelo pe tozali ko senge pai na ye akoba kaka kopesa biso maye oyo ezangi biso à travers écriture Mandombe bazeli ko inspirer continuer ko inspirer po ete likambo yango ekende liboso nde topesi mbote epai ya ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo santu pe conseiller direct pe molongani ya papa Simon Kimbangu Kiangani mama Sidonie mbote belé pe mama pasteur communal Kiambonga Kiamiaka pe collaborateur na nyonso topesi bango mbote belé. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi tokomi na biso na suka vraiment émission lelo zaki show nde bino mo bolandi
tozali kopesa merci na bakwamazai to baprofesseur oyo baye na barépondre na invitation wana déjà topesi bino merci na ndenge bondimi koyamba invitation na biso mpe koyamba biso na kati ya paroisse awa ya Selembao mission vraiment soki tozongi moke na nsima papa Diangenda bandaki kolela moto mwindo auta wapi pourquoi parce que biloko na biso moko ya baindo tolingaka vraiment kosalela yango te tolingaka mingi kosalela biloko ya mindele or écriture na biso oyo soki to mettre en pratique ata mikolo na makambo oyo ezali kokomela biso na mboka bamindele to bato ya ekolo mosusu to ya bakontinent mosusu bakozala wana te juste mpona koyiba mayele na biso to mpona koyiba bamakambo oyo biso ya malamu toza nango awa na bakontinent na biso ya Afrique vraiment toluka toyeba biso baindo touta wapi pe tozonga na bokoko na biso tozonga na écriture na biso ndenge bandeko na biso bachinois bazala pe na écriture na bango nde tokomona nzamba ko inspirer biso makambo ebele nde tomoni papa Vautour alakisi biso promotion ya réseau moko songolo pakala tokosala makambo ebele na écriture mandombe to avec papa Simo Kimbangu kiangani vraiment tokosala exploit merci wana ezalaki wabino le présentateur Béni Touzolana alias Ali bongo administrateur ya chaîne Terreur des Anges TV na pesi bambote na ngai na maman moi espembenza motema ya papa Charlie kuna na poto vraiment bambote na ebele na pesi bambote na grand frère na ngai Alex Mampata na pesi mbote na grand frère na ngai Moïse Kobaswami na wana déjà na pesi joyeux anniversaire na yo na pesi pe mbote na yemoko soki na bosani za mabe na ko bosani te azali moto o azali likolo na première position nzambe na biso papa Simo Kimbangu kiangani le paraclet yende mutazali ko tala mokele mobimba le patron de la 4e génération mbote na mboka nkambe siko zwami na pesi pe tuza na paroisse ya Selembao na pesi mama communale kiambonga kiamiaka Alphonsine bambote na yo pe na pesi base mobimba ya ba surveillant bambote na bino ko na dirigeant ba chef de groupe ba OPS bino nyonso bambote na bino belé tokuteni na bino mbalasi bandeko balandi ndenge tolobaki toza bongo na paroisse kimbanguiste ya Selembao esika evandi mama communale kiambonga kiamiaka Alphonsine kasi mama communale pas na ba collaborateur na ye tokutana na papa secrétaire ye moi ko se présenter puis a ko lancer message na ye vraiment toye a ko solola na likambo etali Petit Mandombe kasi Selembao upeza siège oyo evandi si vraiment Petit Mandombe bango mo batambo si bozanga pe lilobate na tina ya ko pesa à travers le monde na bay o bazali kolanda biso. Merci papa journaliste pona liloba. Je me présente d'abord nga nazali kombo na nga ezali papa révérend Mbingo Alemba Mapol nazali secrétaire communal ya commune ya Selembao. Pona message na ko lancer pona biso d'abord batu moyindo. Toza d'abord ba négligent. Ndenge même banzembo ezote ya biso tolingaka kopesa akisa mingi na likambo ya bapaya mais oyo ya biso moko nete critère négro africaine oto yekolo biso nyonso mais o penza ya biso moko ya mandombe tozo négliger or ebandele zalaka passe mais soki to yekoli ezala ngo très facile nde na nzela wana penza na lancer message na média international que to yekola vraiment mandombe po o ezande période na biso batu moyindo tolandaki nzambe na biso papa Simbangu alobaki ete tango ya nani ya Jacob ezosila ya Esau ezokobanda elakisi ke ekomi nde période ya biso batu moyindo malamu biso batu moyindo po ozala penza nani valable il faut bozala na écriture nete écriture na biso ezali mandombe église na biso ezali kimbangi ezali nde original na biso peut-être na première question na ko lancer ndenge wana. Merci papa. Tozali pe na moment moko difficile toza osambela te soko lancer message na bandimi oyo bozali ko kamba pe bayeba ke ata tozo sambela te to garder toujours foi na papa Simo Kimbangu azali bongo nzambe molimo santo to iya ko décevoir biso te biso pe to décevoir te to décevoir yete po yaza toujours wana pona batela biso. D'abord ndenge nzambe na biso papa Simo Kimbangu alobaki liboso foto tosa l'état yango ne moyo to sambela mikolo ezali te mais nde to lancer message na batu nyonso balandi miso oyo vraiment tozonga na nzela toyekola mandombe wana nde kokomisa biso neti mutu atangi te talaka mutu aza illettré mutu ayebi kotanga mandombe te na erne kozala nde ndenge wana yango nde na lancer d'abord na remercier
na moment o nzambe na ngai papa Simo Kimbangu kiangani na molongani na ye pe ba conseiller direct nyonso ko banda d'abord na papa Zako, papa Mbenza pe papa Rigen na balongani na bango nyonso pe bambuta na biso nyonso ya Lingombo bafandi na Nkamba awo pe na Kinshasa ipa papa représentant Sylvain Swalenge pe awo na Selembao mama Kiambonga pasteur communal papa Gilles Tambwe évangéliste communal anga moko secrétaire na balongani na biso nyonso pe bandimi banso ya Selembao et église Mobimba topesi bino mbote.